Balobi, ne zappez pas, restez branchés. Dans CL News TV, il y a Emoko, Christelle Lumpungo, Maman. Vous s'abonner à CL News TV parce que y a un ma solo. Veut dire que vous zappez Tigala. Pour ici, c'est la qualité et la distinction avec Maman, Christelle Lumpungo. Tout le monde mingi. Elle s'appelle Christelle Lumpungo. Vous s'abonner vite fait la chaîne à Makassi. Il y a chaîne, il y a Diapason Licolo avec Christelle Lumpungo. CL News TV en direct. Eza koinda kane balobaka été déjà c'est banda qui ba côté kuna ya ba poto bani ba bibana partout dans le monde. Eza koinda terrain jubilé d'Agostar organisé par Maman Espembo balobi bana ya poto bana ya France bana ya Belgique bana ya Allemagne babi mo bangé na match eza organisé bongo mokolo. Il y a le 29 juillet 2017 na 14h balobi on eza match un match ya ba mama ya Aken contre ba mama ya Liège donc babi bino so bolingaka taka moyango déjà moyango déjà donc bolinga mo libanda journée zara moko na kasi ya Allemagne na kasi ya Bundes na mboka ya baya bena lukeni na mboka ya ba mama Espembo na mboka ya ba Arles na mboka ya ba Papi Mvwama et kozala bongo ya koyinda le 29 juillet na Aken donc match organisé par Maman Espembo donc bana Liège, bana Belgique, bana France, Lille, Lyon partout donc vous sangana wana pour assister bon na match babi match ezara match début et puis après match kande ezala première mi-temps ezala deuxième mi-temps ezala troisième mi-temps pe ezala donc adresse ezaka moko na Aken bino bozomona déjà ezoleka wana na écran na bino bo zoomer parce que vos adresse le 29 juillet et kozala ya koyinda ba sponsor baza ebele donc balobi match ba vétéran ya Liège Verviers ba vétéran ya Diran Colonne FC Lissano Senior FC Lissano Junior donc kozala ya koyinda bongo le 29 juillet 2017 na 14 vraiment boya ebele parce que ekozala ya koinda. Chers amis internautes, c'est le News TV, bienvenue à Kata Tranche à la découverte auto sur la Ramarambo Italie, Mboka Italie nyonso na kata la découverte. Lelo na eko partager si je mon konabino marambozo le kana kata Kinshasa na kata RD Congo précisément pe na monde entier mais il y a kinde et les kinde monto et les kinde mingi parce que bino ba ne kona biso a diaspora bino ba ne kona on a na monde internet bino nde bokoza la pe lokola balobeli na biso ya kokebisa pe bande kona bino o bazana kinpo awa ba méga donc ça trop cher par rapport en plus pe connexion au pays arambutu mutango tuna mama santé boni mama boni papa pasara pasara pe bande kwa basi pe bande kwa mbalo pe sara bango pe conseil vis-à-vis ya makambo yo sija le longa Margot nazo solo la na bino lelo vraiment la loba mingi avant la loba malheureusement que mutango a boinya ekola kisana elo ngi poete a pandi mingi a bomi pe mingi yango ala lelo vraiment na rejoyer en coulisses ndenge zala rapport to ya kozonga la plateau na zapena débat deux personnes peut te mécaper kosola bango à propos ya si j'ai sur le tozo à propos à supermatozoïde à propos ba supermalelo na roloba mingi te za constant onga na sali ne na ela rabino histoire à papier mouchoir o la yebi ebele to gagner pe ba ame ebele pe lelo bandimela nzambe bandimela Yesu masi ya likolo kaka ya likambo papier mouchoir lelo na eli bino likambo superme za nini avant na loba na kende na no en coulisses et pas mutuana après na rozonga na plateau na ko débattre na ba invité na nga oro ba kozala na plateau na ngai. Merci maman Margot na yokio eza pasi pe mawa omoni tango opposer question wana pour que o yeba ou soit mokili eyeba mabe na malamu o ezoleka na sepel makasi omoni na vie na biso batu ezoko senga mutu il faut azalaka na objectif moko o mama na tata babotela ye lelo famille surtout et comment un système que
bakoma ko vivre na sima ya bana na bango. Bakoma ko vivre na sima ya bana na bango. Donc eza pasi. Omoni biso tosali na bakonze belé. Toyebi makambo ebele. Tomoni makambo ebele pe tosali makambo ebele ya mabe. Question na yo par rapport ya super mendengo tuni eza pasi makasi. So nazolo ba pasi o mingi pona yebi pourquoi. Ba jeune fille na biso balingi trop mbongo, balingi trop kolata. Mais ezo memela bango makambo na ba futur. Oyo ba parents bazo bima ba victime. Ba famille mususu ba komo kabwana na kindoki. Mais kindoki utaki pana ye moko yebi place nini oyo akenda obimisa kindoki wana. Mais tango akomaka na likambo po abimisa yango ekomaka difficile po ezalaka na ba bengaka ba nini o ezalaka na ba temps oyo ezo ko permettre que no mutu azwa temps ya ko dévoiler ou bien ko loba secret moko boya likambo oyo ake ko mona nango. Na vivwa na mboka moko boya mupaya e na sala pena bakonze belé oyo ngai na mona mais esala nga pasi. Na sepela vraiment te na yango monike elmo boy na zonga sima na koma otala nzambe nde aza mokonzi. Omoni mingi bakonzi bakoma na système ya ko bima na ba jeune fille ya mike mais azana mwasi na ndaku oyo azo garder pour le meilleur et le pire. Mais na misala na ye oyo ye asalelaka ezo senga il faut azwa bana moko boya libanda pour que a utiliser ba chance na bango. Akoki ko coucher na mwasi tango akoucher na ye esili ndenge esalaka keno okoucher na mwasi osili si faut ozwa peni na yo opangusa yango ou bien préservatif okoucher ki na ye okende na yango ou bien bobwaka yango bango babwaka ati aozwa atie na mwa corbeille na kanisa boyebi corbeille bien aozwa atie na mwa corbeille soki komi 3, 4, 5 ou bien so basenga qui demande à 10 à rejoindre tous les 10 wana tina kata corbeille mukolo o ya prière na yake ko déposer yango d'autant qu'on a déposer yango o yé azo bénéficier pas ya mwana mwasi wana bon moyen ngai na yebisa bino vraiment secret na yango exacte mais na expliquer bino que non bénéfice ne eza ya mingi de plus na makambu na ye peut-être ya musala na makambu na ye peut-être ya bambongo na ye ata lelo a $100 $200 a pesi yo donc yo zo mona $200 wana pozo yango siko o sa na makambu mais eloko o ya bénéficier na kati ya kopesa $200 wana yo ye bien ngoti parfois ya 3000 yo 200 donc mutaza bénéficiant eza ye donc eza pasi donc na meka ko landela makambu wana mingi na tala ikeno ngai pe na za incline na place. Mais ce qui lelo ekomeli peut-être ndeko nanga ponga na za na mboka mupaya ekomeli ndeko nanga na mboka nanga ekezaela nga ndenge nini donc epesanga pasi donc natali ke non ya obomba mingi mabe eza mingi ou soit na bana basi ou soit na bana mibali na bana basi eza ke akoma koya na système ke bokouché na ye mobali alingi yo bokouché na ye akomanda na batu na ye mo babeta na bango kati tant bokouché na place yo boka nani préservatif na yo so bokouché na préservatif azui préservatif wana abombi yango akena yango jusqu'à place oyo esengeli apesi donc na préservatif moko eza na $200 ye ba opesi $200 $300 nde ba yokani nde ba signé soka ke nango 5 6 azana moi montana et binomo beta machine boyeba mais sans le savoir que tangu bazo coucher na mobali wana ya juste super ma mobali mais nzoto mobali elataki préservatif et kotaki pe na nzoto na ye donc oyo ya libanda ya préservatif pe eza nzoto na ye mai na ye ekei place oyo yake koteka donc bazo ko bénéficier bien ba pesi na mbongo ya ye na préservatif na spermatozoïde da mobali mais ba bénéficier lisusu na oyo ya mai ya nzoto na ye au mona ke non mwasi akomi na batamo moko boya botaka te mwasi akomi na batamo moko boya
azwaka libala te mwasi akomi na temps moko boye donc ba maladi kili et comme meme na liwa donc ye na mutu na ye aoyeba wana te aoyeba te ya mona ka keno akenda ko teka azwaki mwa 300 soka memaki 4 amemi déjà mwa 1200 donc pona ye normal mais lelo on senga mingi na bandeko na biso oyoyo ba oyokanga bomona nga lelo te mais na lobi siko bato ba koyokanga boyeba koluka nzambe mabe eza mingi tosali mabe mingi tomoni mabe mingi mais soki lelo ongai na telemina loba na bino bongo pona mutu na mutu ayeba place nini oye akoluka azwa lobiko na ye ya vie na ye amemela kilo moko boye na ba parenté donc ezala na ndenge moko keno oyo mutu akoki ko comprendre keno lelo ngai ba botinga na vie na bota na bala na salisa famille po biso anakine koma marque wana lelo soki ngai mobali mutu na komo simba mwa mike il faut na sunga famille so pe moi si azana kati azo simba mwa mike il faut sunga famille mais soki lelo na komo kota na ba gauche droite eza difficile o biso to bénéficier nango lelo o eboe soki to zongi sima moi bénéfice aneza bomba o baza maele te ba ozape na bénéfice te amoni mbongo asombi elamba asombi lipapa asombi boba moni danger mais ki danger wana eza ya pamba po biso nde to wana bénéfice mingi ke ye vous comprenez donc na ba jeune fille boza la vigilante boyeba nini oyo yo koki kosala ato vai na mutu mo bo apesa ko 2000 par jour na 2000 par jour so komi na un mois aux ana 60 000 mais mutu abimisi 60 000 mbala moko apesi yo au monte que ça les logos moroté peut-être beaucoup coûtant après 2 mois les sous pour ya ko lukayo donc na 2 mois wana tangu ya ozwa 60 000 so apesi yo donc ozoko luka ota déjà que non mutu apesa nga ba 60 000 mais muta 2000 francs oh tiens ma pesa nga journée moko 2000 au mone pamba donc muta 60 000 $100 yo moni normal mais tala nini o yazo ya kopesa 60 000 wana yazo bénéficier na nini et de deux ba mabala ekomi ko kabwana awa na kata Congo et c'est par rapport ya batu na biso mingi bakota loge mingi ka te na kata Kinshasa mususu bazo uta Europe ayebi ke kuna déjà si batimbela ye aoluka andimi na futa billet na ya na kata Kinshasa pona ko détruire oeza ba mabala ya batu pona ko détruire oezali ba vie ya bana ya batu na bana basi o bazo uta Europe na bana mibali o bazo uta Europe eza pe na bana mibali musu bazana kata Kinshasa bana basi mususu baza pe na kata Kinshasa bakota déjà ba loge wana donc eza pasi tangu yo ozo sala bongo ozo talate ngape nazana famille ngape nazana bandeko c'est peut-être bo senti que non mabe oyo uchi ko sala ma place oyo yo sala mi place boy et sala mi mususu sala mi place boy mais na ba place wana mi balé sala mi donc ngana na ndeko nanga na kenda ko sala mabe pa batu mususu oko to paza na ndeko na yake no sala mabe pa batu mususu donc tangu to kuta na biso na biso ezaka na betoile oyo permetaka ke no yeba ke no mutu oyo aza muta monde na biso te to koma na momekano donc au senti que no peut-être to yeba na ou soit na yeba na mutu mo na matanga na bino au senti que no batu oyo effet oyo eza ya monde oyo ngape na yeba ke no effet oyo elekel pa na nga eza ya monde autant batu monde na ba oya to koma na momekano o mona ke no bino batu bozana misu ya koyeba te ya komona te po bo comprendre que no likambu oyo eleki bo mwa ka mutu akufi bo bandi kolela donc ma misu na yo perdre ya pamba mais ya ke okufa na makambo moko boy oyo akenda okutana nango donc pour na opesa conseil mingi na bandeko na biso ya mibali oyo bazana kata Kinshasa awa balingi trop kolata balingi trop batapage balingi trop ba mama na ba koma osala ba chance bato bandeko na biso ya basi bolingi trop batata tata mo mona kena mo jeep na ye na mo nini donc yo pona yo moni ke mutu oyo ko vanda na ye wana po ye azopesa oyane na lupangu ba sepeli na ye po za na mbongo na ye mais moi si na ye andaku akoki ko sa ne makambo ya osana ote bolanda bien moi si na ye andaku
akosala ne makambo oyo osala na yo te. Donc à garder moi si na ndako po botela ke bana mais yo aobota no mwana kei yo zo mwaka ke mwana kufi bakundi mwana non mais ye a bénéficier. Mais lobby ana kuna bokabwa nous asunda komona yeti o mona ke okomi awa mobali o komi nani o ndeko na biso ayemba nani alekela tango quartier quoi na ebité so bino mo lobelo ndeni mais okomi peka bongo. Donc génération na yo eleki babali yo te génération oyo ya na sima ba petit frère na yo ba komi kozwa oneti ser moko libambo les ndenge moko na biso pe mibali. Donc au vanditi chance oyo lukaki ya musala ezali na maboko na yo mais au perdre yango par rapport ya mama moko bokenda ko vanda na ye bo vivre na ye asalela ba chance na yo okoma na vie moko boya lekela tango. Donc aux alaka chez les parents boula ozwa parler zalaka te musala ya malonge zalaka te okende luka mbongo ozwa te. Donc ya mingi ongana opesa conseil zake bo fungola matoi boyoka misu na bino emona motema esala boyeba nini oyo oluka na kati ya mokili o. Donc toza inondé déjà na Satan na banzela nyonso oke na musala bazosenga yo oke na place boke oluka mbongo otala keno pona sala eloko o bofona simba bona sala donc oyeba eloko nini oyo ko sala te pona pasi okei tango okende yeba lobi na eza nini Koyoka ezalaki maître alobaki sur ces plateaux nazali na bade intervenant nanga par rapport ya makambo sujet tozolo bela lelo po kin makambo Congo makambo Afrique makambo monde entier makambo lala ola mko kaka toujours ba problème mais tout ça là toujours keba ndenge tozo tambola na kata mokili assez nazali awa na papa na biso ozomo naza gauche azam pandi na ngai tonton Patrick nazape koto na tantine Sarah azali ngala olobalanga te mais na lingi moko lobatango obanda po ngana optana ndo chama mungu aba pipi de koma tikela keta lobaki te tikela Sarah tant s'exprimer. Bonjour tante. Bonjour. Tante Sarah mon. Très bien. Sarah tomoni biso soto tikoyoka maloba o maître lobby pona yo na maître relation ni yo zalango entre yo na maître. Bon maître naebi maître très bien. Ye mutakoti senga mingi na ba relation. Donc so naza lelo za cause maître na voyager bambo kebele na ke ba France na ke ba Angleterre bambo kebele pour na maître. Donc aide kinga vraiment pour ma ba superbe. To tambolé vraiment na maître bambo ka belé vraiment. Donc asaki mutu munene pour nanga. Boyoki papi nzola meso babi mishono kaboyoki tantine Sarah bia tambola ki bamboke belé pona makambo etali affaire sperme oyo ngana yo kango déjà banda kala tana Sarah premier épisode à papier mouchoir mingi ba milobaka boy mais les autres livres affaire sperme parce que le monde entier qui a lelo eza makambo car na yebisaki bino na introduction nanga tango zo solana mama boni papa to boni bandeko pesara pe conseil po a méga eza pasi ba mégabyte eza pasi en plus pe connexion pe mobulu moyen mutazo ngata ya rota l'émission eza te mais yo mekaka ta ko limbola la ta bandeko mibali na bandeko basi eza ta bana biso bana ba 16 ans 17 ans 18 ans ba sa makambo boye o bazo ebate mais comme après lobby comme o ndeko papa ndoki boye na boye or que makambo to sala refuta marara annoncé tantine Sarah pona yo vraiment affaire sperme et bande ko arriver le ndenye nini pour batuni pe baza curieux ba qu'est-ce qui s'est passé dans affaire sperme. Bon affaire sperme ezaki ke remettre avec nga copie ya makambango na kotisa na mikotisa makipe pona yaki ezaki likambambongo. Bon ezaki minko s'est passé que ce qui okutani na mobali ce qui ozana mobali bo passer rapport ndenge ezaki mobali alati préservatif na moment wana mobali alati préservatif yo akosidi ça yo koela koza préservatif wana ke non nga moko na mwasi na bwaka yo ko bwaka te ndeti kolengela mobali quoi ce qui nazwi na bidaya ki nazana ba makambu na nga esika mo ba seranga da mbongo na omemango kuna so na memango kuna na pesi bango ba pesi nga $500 $300 zaki copie oyelenga
300 à la mais sopi ba talipe chance pe ya mutu ba bibo matisa raté ba mantila ko moi tout oui faut ba matisa pour ça ya likamba kopi ya dali kambuto yo kana ki faut ba matisa na ngambongo faut ba matisa pe moi pour moi niveau mataso qui na moi niveau assez niveau mata ba grade fait mata par exemple un pouvoir makasi permet là vraiment ils ont vraiment la pouvoir vraiment chance c'est belé donc yo peut attendre ça bon réseau mata donc ça on comme chaque mois na ba mois boye noki na zimbongo nanga ezaki le contrat to yokane na bango yangwana siko ne bandero ça bongo par rapport à makamno sonde otolo batanti Sarah ba super noala iope ba lobi ba ninga no mususu bango balinga ku préservatif bango linga pa ya fresh wana azu yango penza azu tanga rozo yango do akoucher na mbali atika na mai nzoto mbali na nzoto ne akena tsaki ko sokola zo bimisi yango acho mais super mais sangani déjà na perte blanche te et sangani au moins peut-être que iope ozo un clip quand na kata makambo mabe yo tango zo teka pe bandinga yo pe bazo teka pe yo dans sans les savoir non eza bongo tozo sangana biso nyanga pe zo sangana to sangana na ye perte blanche nanga na super mais zo sangana mais tant que bango bazana posa la oya ngaite bazana posa ya oya ye ba ko épargner nga ponga la tamuta mondi na bango te nga to yokana ke za contrat loka bango bazaki na besoin ya mwana mobali ya maya mobali faut ba épargner nga oui. Donc ça vraiment rassurer vraiment la COP en haut. Bon, et ça COP ça la kinga, ça COP ça la kinga. Oui. Ah bien sûr là on entend ça bien pourtant ba déjà COP ça qui doit venir bon mon la ba aspect mission donc on a ba aspect vraiment impression avec Claude Ndombasi au moni ba aspect penza tantine Sarabi atambola ki ba monde. Donc azaki na envoyé quoi de bande ko tinda e karayo kende sala boy même habitantine Sarabino bo pona raté mibali eza monté qui va pas eza moi la vernis moi batayo salo vernis boy o ambrier bou bo coucher na yo de préférence kutu o qui pas ta sorte à mobilité donc yo sokara yo zwa. Oui, ndeti likambo wana occupé mobilité pour la ministre na pour sa mobilité mais tu non ça les lokwa ndenga lokasi non ça on a kinga na sanga te nga pesi na za ba protection na ngai ata no obza na yo kanisa okozana nga eza ngai te na ministre anoza ya mutu mususu nga ozaka nécessaire pa na ngai eza kana zwelo ko banaza nango posa no occupé mobilité za porter elote nga na besoin na zoka ke loko na za nango besoin esidi nga na kota ki bogar na yo te kinini te nga na besoin ya mbongo na ministre nga na teka eloko na posa na zo mbongo wenza zigida wenza gambela yo te kaninga na te kambisi boyo te kaninga na te ka super mais bon nie mon qui déjà obeba nazonyeli na nous tonton Patrick. Bonjour tonton Patrick. Bonjour tonton Patrick Azali gérant ya hôtel na awana kata Kinshasa po babi bango pe o long patron longolo musala longa musade pas bien intérêt na eza kati po ebi ke non na vivre la bien koutalia bien ko le patron tonton Patrick ba fundi bino ba gérant ba hôtel ba garçon de chambre ba fundi no bossa na ba hôtel parce que bino ne beaucoup mandé ko teka mingi ba eba na bangonte bo ma ko ba attention na donc so po sambela no te mpia ka pe betio o kokite o sainini o CD o teki sans les savoir bo comment somme ta bimi na chambre bo wa papier mouchon ni bo bo lokoti o bombe bike ngana on teka na o bénéficier tonton Patrick est-ce que ça est solo? Oui ça m'a solo ko cité pour ngapi na vivre yango déjà na kutana yango déjà une fois ba ilanga marché wana donc na fanda na nga ba ilanga yango ke papa ndenge za boye masole za bien masole bi ko problème nini batali singaiti tindi bozala bongo sala musala wana ba pani ni botsaka na ba chambre batu basala ka za mingo pepe mouchoir ndi ba boaka kaso asisi ko sala rapport ndi ba pangusaka ba papier batsaka place wana il faut obombela ka biso yango tozala ngo posa meke ko tuna bango ba miko expliquer nga biso za posa ka ba mai wana to sai la ngo misala na biso soki obombela biso yango nous allons foot na ya bien donc na kota ngi pina masolongo pina komé ko sala yango donc sala yango pina continuer pe ko sala yango karatile bon besoin est-ce qu'il va bon vraiment hein
Christelle Mamla Rose Lupungu, est-ce que bambongo vraiment bosombela rango penza pe mamituka mapangu to ezara bambongo moko etanti sara donc obimi kaka otamboli osombela mba ona matavion na sala bo est-ce que penza pe bambongo mo pe ope okiko hotel public so na telmisi lopango to na telmi na somi mutuka kuto ezelo mongo tu ya pamba donc lopango so na telmisi ngo lelo eza pona mbongo ya musala ona salela est-ce que eza bongo vraiment eza bongo nyonso na vie tambola na maila mutu yobi de osa eloko moko boye foza na maila mutu même nga na sumba mutuka na nga na mbongo wana nazaya babiloko ebele na mbongo wana mais bon eza mbongo mutu musoko mona ngo bon eza bien te pona nga ezaki affaire na nga otoyoka na bango te ki contrat na signé ki na mona ke eza bien na sumbi ba mapangu na sumbi lupangu na nga moko na monga fula na mbongo wana na sumbi be jeep na nga na tambola na mbongo wana et dès qu'il y a vraiment ça musala moko et dès qu'il y a makase tambusinga bambo kebele tambe mutao ka sonita zolo ba nazonyeli tomba ouais ne coupe pas une raison ninga lui bongo donc musala wana eza malamu pona nga benga eza malamu pour lelo ekombisinga pe mutu donc na jui valeur donc na bali na musala wana na musala wana pour découper de comment vous ça on peut et comment mais le quoi ba kilo donc on peut moucher to mais on peut ba kilo ou 1 kilo en autant 2 kilos en autant donc comment bon donc musala vinda pour nanga na éviter donc ya on ne salinga pour na zala mutu boy non vraiment pas c'est qui likemba qui vraiment ndimi non vraiment que oui na sala nanga vraiment kopo wana oui kopo yango yimo na minute pe ki nenge zali tom telinga ki marché à bon même que n'a bénéficié dans un pourcentage makasi na otika yango te eza musala mbongo bon oyo kabande ngolanga tant na zolo balikambo zo sa pasi bo chara biso na ba prière po biso ba monde anto zate mais tant tozo ya ko dévoiler bino ba makambo susu eza ba monde à ténèbres bo chara biso déjà na ba prière bo sambela rapport na biso parce que qui neza ko ina tara muta ko vanda intima na simba 100 francs te a simba 200 francs te mais to ba yele d'accord pa bongo sani il faut somba jean il faut lata il faut payer mon pe mama pe nda kuto papa pe ba ke no mo na biso pe to boti pe tika pe mo na pasa et la biso mais na ndenge ya bango bazoloba liboso émission na saka pape mushana mbelaka bino ye dina marabo ka kande balobaka mais lo na ko na mbino sikoyo bato yo bazali na monde wana pona kozwa c'est pas facile hein mais tandis sara bo monde ka bo tandis sanga na d'ailleurs ka di solo na oh bêta les solo de la na convaincu que pendant tout ce temps ils ont convaincre n'est pas peu que n'est pas la qui singa peut mettre et ça moi pas si mettre ça wana ils a déjà pour la question nous toza tout le temps pour encore répondre bino ce que tanti sara bino basi ndebo voyage aka ndebo kenda kaboyaka bokenda kaboyaka bala wana tant moi la vernité to pe exemple moi la vernité cordonnier yo sa elo musala ta ko lipa pe e katalete ko katali papa na ko oluka po pindoli pe amanzaka ka po ka le pe na zwaka do pindoli ka manzaka on ba sala kyo tant ko moi la vernité cordonnier to moi la moka maibwe to mutu moka petit to mo botinda kaka aoya bwe tandis sara au juillet ko pesa mbongo po ba bo pesa ka pe moi quelque chose ko pesa oui. Faut na pesa mais non pesa ebelete. Non pesa ebelete pour comprendre. Si on a pesa ebelete à comprendre que non, il a quelque chose. Non, linga na pesa moi muke mo katia transport na poche non, na sepela kana yo to zala. Bon, ceux qui a payé sami, moi transport et zala non. Mais non pesa ebelete. Mais on sait la paix va super mango à chaque fois tu es dans aux yeux au changer aux yeux au changer aux yeux au changer ça bongo. Non, conseil là chaque fois dans dengeni. Donc on dit par exemple de ton Patrick Azabo le bimila était aux yeux il y a ton Patrick. Mbalassimation ton Patrick aye aux oka to au luka sous tonton intel po au salango lisusu. Non, ça ra mutu moko. Son azui déjà il na 6 né nous avons besoin na été. Déjà hier étoile na wana bazo utiliser déjà partir kuna. Tous azui na posa na été non changer mutu mususu. Ni ça au sambela. Oui, na sambela ka. Concert la biloto sango la biloto nanya mona rapto mwalimu to na zokoza musulman to deni ba mona makambo. Non, na zando kité. Na sambela keza copie, na ndo kité. Puissant pour bêta peu puissant. Non, oui, non. Adoration pour côté pas adoration. Na linga ba nzemba nzambe mingi hein.
Oui. Oui, naimba ndeti moninga mi malamu. Ok, moninga ni malamba eba baninga kae pona bozite pona dizaleli. Bon, ngapi nazo kopna ngaza moninga malamu. Aidanga longolanga pasi. Oui, aza moninga malamu. Alongola kasa. Alongolanga soni. Oh, naza bien ndeti nga nakelela te. Oui, nakelela te naza bien makasi. Eza musala nanga yango salanga. Bopumbwa te o matapa avion matipe mutuka pe bo na pumbwa te na voyageaka na chorte ndeti dornement na uti ko ya kala mingi te na uti France na uti ya kala mingi te na uti saba faire nanga na France kuna po katolisu mi ba les affaires nanga pourquoi pas les affaires nanga après koto nyongi awa mingi vraiment trop te mingi na sala ngona ba pays étranger awa te ado baby c'est moi longo mo ngene ba pays étranger oui eza bongo eza copain azo yela to Patrick ko sambelaka oui na sambelaka ça pe na ban oui na za bana mi balé moi si pe na ndako si pe mo sala kambola pula yobe to passer ba blo azotea sango azotea tomba azotea lo yo esa ondeni natika kopongo to na sande pour le moment la route tika ngo non te po ezana musala zo sala o zo futa ngai donc ezana pas ma tika yango donc on a sala rapide na zapina dim na go tika pe na église na tara pe offrande na go tika ngo te po musala ngai mo tara na église ka ya kopo ka ya mbongo ka offrande be ka ya mbongo ka oui musala la sala ka yango na est ce que tana go tika ngo na bebe ke za musala sala ka o et comment marate bona répéter patron le lobby attends Patrick na moni osali vraiment mingi na boyi na ngai ke osala ke otika musala oboye otinga makana musala ne si wana sikoyo na ebina nute wana ekokoze mwa dégâts pe poni na koti na ngope na ki bo moto pe na tina molimi la tingai donc eza non pas si pe na pona tika ngo comment passe pour tomber Patrick tika ngo tantine Sarah na zongeli yo lelo tantine Sarah so mobali obala na vraiment non tant obala ezate donc so pe mobali ya bibi abike la bala tantine Sarah o tika comme non obala te na lobi ke mbongo akisi ko songo fondi te na ki question opposé papa mbongo ya kisi na ya nzambe zelo komoko nyonso za mbongo non c'est ça vraiment bon et l'autre changer na kati wana te mais pour la question na likamba ko bala na minute na 8 ans te na si ça no ba faire pour taper dedans oui non na botité on a botité de pour taper à fraîche na moli moi oui non na botité mama bongo binge singa ko botate non na botité retard makasi non na botité obanga ne mabe wana ezongela bana ode yango zoboya mabe okozongela mwana na ngai te po mwana ngai te mutasali makambo wana eza ndenga mama na ye eza vraiment mingi na mwana ngai te mais po na minute okobota nde non na 8 ans te mais na sapi na temps vanda mingi na ndako te eza ko voyager trop non na zio bon na balola nanga fufu nalambaka na nga mais pas tellement basha bombala ebo kange na zakalate mozula ya mususu basiper manaka na kando cheni mbali na biloko mama koma yango bela bon na makambo pe na mobali pe na linga mingi azali na ye mais na ye na regarder makambo na osala ngote na osala ngote eza juste ya likamba mbongo na osala na batu oyo mote mezotinda na sama na mobali na lingi te na osala ngote nazala mobali nanga mais non na comme vraiment na temps ko balate na ko bota non a éviter siko tanti Sarah ne posa po kutana apela ba star ebele okutana apela ba pasteur okutana ba taminene est-ce que à part ba super mon besoin non ya bato bazara bongo ya star po ko zo po que ça il a to pe ya pasteur mon po ko ça il a bon il y a des pasteurs oyo bazo salela nzambe o libanda to mona ba salela nzambe na kati bazana bon nzambe te wana ndeti ba pasteur wana so na kutani na yo franchement na zwango ezana ba star ebele pe ba yebani o pe to zwa ya bango bazali o pe to zwa ya bango bazali pe ba star ebele pe ba yebani bon ezali kambuka ka ke non so ke singi pe no sala ngona ye o sala ngona ye o ko zwa pe ya ye
bazé belé auto soit pena to ça ila pe futa biso pe bambongo belé bazali mais ya pasteur kwa zakati na bonzambe non sala ngote mais ça ba pasteur belé a osambela azomona mwasi na kati na misu bazo sambela na kati monte mazolula wana ndena kozwa wana osilisa non si ça ba pasteur abongo Silisango, qu'est-ce que j'avais dit fait rigoler. OK, encore Silisango bien aussi ça. En tout cas, papa la la zone sous ton Patrick pour la yo vraiment. On sala oyo. Ceux qui l'est qui l'ont ton Patrick ayabi que vient là dans ça dans hôtel qui gagne au linga. Oui, na ko linga la boya pona. Bon ko ça dans hôtel eza hôtel qui peut okuta makambo na kati kuna. De bosala ba lavement o raté te po nous avons battu natika super malanga boete ba sa ngo mabe azu super makia boaki na mai mais ba papier wana ba nini mususu pepe dans inconsciemment passé ni a oui ko tika pe super malaye siko bazo ko akize bino ba gérant l'obs ba garçon de chambre ba ebarelo roté ozara som ta bibi boba o nze bo moi igwe de la forêt na beti demi tout do yo beti demi tout na kata chambre ozui obombi o camoufler karobi ku ba kilo mais ça peut par rapport peut okuta na ngo pete msipe ka no msiwa kuma pe mayele o mo pe asali alongolong imora ke nango msipe to okuta na ngo okip no beti ba poto ta ezati o tal pe drap na bweko sec no to okuta na pina biloka bongo mais ce que tu mangas sur comment ko sala bon comment ko provoquer donc nga na bureau na nga na za papier mouchoir na nga on a été clair avec client so ka ye papa papier mouchoir pe yango eza ouais donc nga comment ko tekela bango na nyo surtout na zala kana ngo na comment ko tekango donc quand tu be kama solo wana bina ezofuta siko papier mouchoir no tekango le préservatif attends on teka ezara déjà utilisé déjà na monde wana ba pesa kayo ou bien des non ezara utilisé te ezara papier mouchoir ningi zala comme tennis ningi zayelaka mais tant on a tekeli yango déjà zo ki nekuna OK yo za déjà ya monde wana tant on pesi déjà eza déjà travaillé déjà ata pesa lango travailler mais suka lango kaka soku a passer rapport a repangusela lango kaka a nettoyer nzoto na ye na papier mouchoir donc ezala kaka bon makambo monde entier makambo bozoyo kana kata la découverte lelo ngamo nzoto malili to ala kata elanga meno toka déjà pour esenga dans nzoto malili nango mingo mituna est-ce que ya kaka rebelle hein tanti ça siko yo pona yo vraiment nga vraiment loko esanga passe mingo ta mi bali o bandio o sait dans combien d'années na musala déjà 2 ans yango na kinde oui 2 ans dans tanti ça que ça t'a 2 millions de personnes les kanantira nanga les kanantira nanga les kanantira nanga oui pour ça il a nos crayons ceux qui des tentations teni ndem au ça no bloko normal au ça no père normal kama lo bano ka lo le moka naza normal mo ninga ndé ça no bokoko te ke ba côté naza normal naturel maloba langa oui naza na pouvoir maloba na bota malango en tout cas conseil ni de comme chito eza déjà doza besoin ba question na bino ni to partager là parce que buzo beleki moi et belé marato to partager ba si je moi belé pe to kolisara pe mahele po to kolisara toujours konzima na biso quoi ça dit Sarah conseil nyori ko pesa na bandeko yo baza di banda mboka na ba ope baza awa conseil nyori ko pesa bango est-ce que mondo eza bien ou bien eza mabe bon conseil non ko pesa bandeko nanga o bazali banda mboka na o bazawa mondo tozali eza mabeza sacrifice monene déjà si nazo salango nebi un jour ko komelanga te non pesa mingi conseil na bande kwa mibali faut kozala fidèle okomona mwasi libanda oyibikati na ite o yazo salo ebité donc faut kozala vraiment fidèle lelo biso pe to ndela ko ya ko coucher na mibali to bebisi mibali belé to bebisi ba chance mibali belé eza mibali belé bazonyo kama déjà être ça la rapport sexuel eza ki tozo kabola de tozo partager nyonso ce qui ngana na 50 milimo yo poursuit c'est aujourd'hui 25 ngana tika na 25 donc eza ki faut mibatela malamu bon ngape nazala muta ba monde wana sala kango na sala ba monde wana mais apparemment nako conseiller ba fille bakota mingi te bakota te
po eza non oyo alinga nginda bon eza problème te oyo alinga nginda mais conseil nga na kopesa ke non bakota te po nga pe pona leka na liboso ya télévision na lobango eza na mimoni ke eza mabe yango na leki pona lobango pona sala ki yango eza mabe nga pe na leka ki da banzela ba délivrance na kutela ba side na nzambe oya solo ba sambela ki pona nga na kutela ndeti na prophète Aristote Lusadisu appuyer pona nga za prophète munene bon elle appuyer pona nga na za sous pour ça les langote mais conseil na ngeza ke non na ba jeune fille ba jeune sœur bana mibale belé bo ça les langote papa musuba komara poto kwenda vutuka to boyina biso te ngo bilongo na poto bo sala reloro te yo na kina o sala reloro te ka vacances congé oh nzora bo sala ndé ba business a minene ya makasi donc eza passe mo ki danti sara ndinga lobi botika to besoin ba question na bino tanti sara rosa toujours wana pona ko ya ko répondre bino nazo ngi ko tonton Patrick pona yo conseil yo pesa vande ko na biso mibali na ya basi tanti sara lobi pona kota mibali mais yo pe ndongo za gérant oki ko conseiller mibali na basi po basi mususu pe basala rapé yango pe donc basi mibali mususu pe ba baby sa rapé ba via basi mususu na mankambo wana conseil oki ko pesa ba nga conseil na ko pesa kaka pe ba ndeko mibali o basala makambo wana batika surtout na basé mingi pe pona biso pe ba gérant donc eza pe bien té pour songa la kota na masoyo ezali ka pour ko jeter mboka yango c'est que na kota makambo wana mais eza mabe faut kotika eza bien té tant que so nga obebisa ka vie bato mususu yeba ki yipoza na bandeko mangete la rapé était la ka ni tape moko te ko tape tape nyonso tant que so bebisa yeba ki kuna kana yo pe ba kwani royela yo conseil na opesa ka ke batika eza bien té surtout pe ndenge tanti sara bi azo basé surtout pour na mibali mais eza pina mibali pe bazo bebisa pe basi bazali basala makambo wana faut kotika eza bien té te ba kotambola malamu donc conseil pena tout carrière tout tika ya kitoko te to landa mbongo te mbongo eza nango na suka te sozo landa ngo ba banda yango batika yango opi ba roya pe na sima na yo yebi bango te donc faut kotika conseil car tout tambola malamu moi des couple bébé yo ni bino tika po déjà dondu déjà on dit déjà pelo toni allez sommes tous le balé tika est-ce que va rotika vraiment ah wana siko ezali kama mutema na ya ni kama mutema mais nga conscient pe ça faut kotika eza bien té ko bebisa vie ya batu po biloko wana biso ko melaki biso lokola donc soki osali yango te o sentir bien té donc comme ko ya ko luka biso ya ko luka ndenge nini kuna osana biloko wana na ko obligé ata ba misu bayaka ba kota chambre attaque ni za mbongo ezalaka normal mais ko kata mbongo ya mukie kaka po kaka yo récupérer kaka biloko wana donc biso komela biso niveau moko ya mabe né faut ko tika kaka donc na loba mingi faut ko tika kaka conseil eleki nyonso conseil eleki nyonso en tout cas lelo dans suki lelo boye ba questionnaire la bino mbala sima na ozo la bino vraiment maître parce que maître abia rolobane mingi ya boyina po so ba musu ba monye ba mettre muto alega na nzela nanga donc aboyina donc à la prochaine fois tozela bino maître ozala na tantine sara pa ozala wala tonton Patrick ba ozala pour la koyaka toujours ya kolobela bino mais bo tchaka biso kaka toujours na kata ya losambo observe un deuxième. Donc, tandis Sarah, tonton Patrick Barosara, là, toujours pour la répondre à Rabino, toujours dans ma questionnaire, débat, Baramno, sur Barosara, là, mais moi, je suis toujours dans le sambo, de mettre caracette, Bopé Sarabane, conseil. Pour moi, ça mégabyte passe, connexion passe. D'autant aux autres, maman, papa, neko, pesa, conseil. Talisa Kevin Zali pour mon qui les a kokufa yoza homme mari yoza la moisi na yoza femme mari yoza la mobile na yo tant papa zo ke na ba voyage zo ki ça ba déplacement te ya kai chaka na ba losambo pour le releki nanda ku boki ko za boza ferme na prière mais tant papa robima maman robima makambo ko kuta na nzela ayebite yango wana
à la découverte ezali wala pour la toujours quoi interpeller bino bana bazo qui est classe tantine tonton za kuna na mboka libanda benga ka mwana conseiller ka e bana la biso le lobo $10 est commis déjà sur 14 500 avant dîner ka ba peso $10 14 500 na ndauta ki abeti ba ja salibo il faut côté ya bana yango pe ba maman papa ata mwana zangi eloko amuke ba kopesa bana pour moi la tala libanda te aviser libanda te. En tout cas je dis vraiment merci beaucoup na remercier bino nyonso oble bolinga remission à la découverte on appelle si merci na ba oyanga na ba eope bolinga nga ba ope bolinga te na moni wana moni impression l'homme du moment Patrick Zola l'international au Baemeli et pas les padres là qu'est-ce que j'avais dit hein Patrick Zola l'international à Zandi moment la goum makas la BCP merci na Patrick Ochinga Patrick Chibasu Papi Maïbelanga Babi les géants empire basket number 1 sans oublier Babi Pichu Zola mon tonton Yazana Makila bleu hein l'homme qui a les semblés c'est Pichu Zola la BCP bon anniversaire Babi mois de juin au anniversaire est belle la monia du papa la radio Salemba ma petite soeur chérie Shekina la monia avocate na biso famille yé pas autant que fête anniversaire en lobby la PCP ba anniversaire aux Roya Sima ya CL News TV ba bientôt là en tout cas le 19 et koinda pour ba msongi da ba déjà ba billet ba zoya car pour ba fêter la biso le 19 juin la PCP merci beaucoup na c'est di bois papa social de quoi batami à la majorette babi michono kamobale à maman biwichno kababi tanti chouchou Zola monté Maya babi papa Michel babi il bien que maman la biso maman doré c'est ma personnalité na kata Londres maman Blandine Dongala babi bosé belé babi série ta na kata Londres ba bonne guérison la PC million ce bébé bolinga biso ba abonné c'est El News TV tous à la raté ka pona kaka ki soni sonyo ba sali boé ouais ra sali boé ji ba c'est tout ça la rappel ba si j'ai pour la quoi interpeller rappel ba ndeko la biso pour internet est le seul moyen où tu ko bimisa ba secret pe makamususu. En tout cas, la petite merci beaucoup l'équipe technique qui a accompagné qui a la bosse c'était Paola de London, Gaulois Maya la LMG la Monia Miel Malouf le caméraman le plus beau du monde. Tantine Sarah soit bien boire capté. Tonton Patrick va soit bien boire à battre. Bah toi même et donc bon boire raté. Donc c'est pour ça besoin ma questionnaire la vidéo. En tout cas, merci beaucoup de Koutani Malasima. Bye ciao. Eza koinda kane balobaka été déjà c'est banda ki ba côté kuna ya ba poto bani ba bana partout dans le monde eza koinda terrain jubilé d'Agostar organisé par maman Espembo balobi bana ya poto bana ya France bana ya Belgique bana ya Allemagne babi mo bangé na match eza organisé bongo mokolo il y a le 29 juillet 2017 na 14h babi on eza match un match ya ba maman ya Aken contre ba maman ya Liège donc babi bino so bolinga ka hein taka moyango déjà donc bolinga mo ba libanda journée zara moko na kasi Allemagne na kata Bundes na mboka ya ba bena lukeni na mboka ya ba mama Espembo na mboka ya ba Arles na mboka ya ba Papi Mvwama hein et kozala bongo ya koyinda le 29 juillet na Aken donc match organisé par maman Espembo donc bana Liège bana Belgique bana France Lille Lyon partout donc vous sangana wana pour assister bon on a match babi match ezara match début et puis après match quand ezala première mi-temps ezala deuxième mi-temps ezala troisième mi-temps pe ezala donc adresse ezaka moko na Aken bino bozo mona déjà ezo le kawana na écran na bino bo zoomer parce que vos adresse le 29 juillet et kozala ya koyinda ba sponsor baza ebele donc balobi match ba vétéran ya Liège Verviers ba vétéran ya Diran Colonne FC Lissano Senior FC Lissano Junior donc kozala ya koyinda bongo le 29 juillet 2017 na 14h vraiment boya ebele parce que ekozala ya koyinda balobi site ya makasi site ya lengi Jerry Finit na Pointe balobi ya Christelle mama Kolutu na bango balobi bana king bana Brazza monde entier na Canada na Belgique partout Australie site ya makasi yango eye makamuna tu ya sika ba image ya sika kolamba ya sika ba news ya sika makambo ya sika mama balobi mama Kolutu na bango Christelle site ya makasi bana poto bandimi yango Jerry Finit na Pointe balobi site lengi CL News
tokolanda yango tokoyoka benfo ya kitoko makambo ya sika kolamba ya sika nyonso tu ya sika oh naleli mama Christelle sita makasi elengi